Émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Devant moi, il y a les poissons que vous voyez, les chinchards, que les Banakines aiment bien appeler Piodi, Thompson. Voilà, c'est un poisson vraiment qui est pour toute la bourse. Voilà, et il est souvent consommé et on cherche vraiment à varier. Il y a une mille façons de les préparer. Et aujourd'hui, nous sommes loin de centre-ville et je suis avec Maman Esther et elle va nous faire découvrir aujourd'hui comment elle va faire la recette d'aujourd'hui des chinchards. On fait souvent avec la sauce, bouillon et pépé soupe. Il y a des grillades. On peut rôtir, donc il y a plusieurs façons de les faire et on n'aime pas vraiment répéter toujours la même chose pour que ça ne puisse pas être un peu décourageant. Voilà, aujourd'hui, côté entre-temps, avant de m'entretenir avec elle, je vois là, elle a déjà prêté quelques histoires et là devant moi, je vois il y a les oignons. Il y a déjà les oignons qu'elle a déjà prêtés. Il y a les jeunes oignons également. Et nous avons la bouillon. Il y a aussi la purée de tomates. Et voilà. Et nous attendons notre maman. Nous allons un peu nous entretenir avec elle. Elle nous dira comment elle fera ça. Voilà, aujourd'hui, il s'agit bel et bien de chinchards. Voilà, c'est à elle de nous le dire. Voilà, nous nous approchons de notre maman. Elle est là. Ouh, maman est en train de travailler. Eh, maman Mbote. Eh, comment nous voyons nani, maman? Eh, maman Esther. Ah, maman, na moni na mosala, Ah, boye kako sala ka. Donc bino pona kolia il faut nanu kaka oluka mwa ba koni boye tout ça. Kaka ndengo moni boye mama. Koni. Esiki wana te mama. Esu na kokata. Yo moko kaka so kata mwana mwasi. Ya kosa. Yo kandengeza kolela. En tout cas parité to senga ki yango yo mama. Na moni penza ke misala pe bana mibali boko salaka. En tout cas longonya mama. Nyonso po bana bazwa mwa eloko kolia. En tout cas brave dame. En tout cas brave dame. Ya solo mama. Lokumu na yo mama na musala kitoko zoko sala. Vraiment pote ndako ezwa eloko kolia. Mama Esther, bongo lelo yo penza na moni soko sisi okati kati bakoni bongo yeko pejisa moto lambi. Ndena lokata buye. Na sisi kokata koni na tia yango kuna likolo ya moto. Ale. Na kesi ko kubungisa biloko pona kotia likolo ya moto. Na kolamba lelo matembele. Matembele. Ok, donc mama biloko nga na moni Thompson oteli biso wana nzoka ndozo lamba ngona matembele. Nzozo lamba Thompson wana matembele. Matembele wana ezo remplacer ndunda bite ekute. Loko abite ekute ku ezate tokolamba matembele ebima na guru ya ndunda ya mai. Bo biso to bengaka. De bongo. Na bino koto boliaka pe kaka na moni Thompson boyebi yango Mama. Nde yango nde bikisa ba chômeur te mama. Ya solo. Yango nde bikisa ba chômeur musuni ba chômeur nde yango wana. Nde boye. Yango wana butu bandunda. Donc soki mwa bambisi na bino ebimite bokimela ka pe kaka na yango wana nde. Tango bambisi na bino ezala kana. Biso wana to mesana yango butu na moya wa. Toyoka yango kaka boye. Mais oyo nde to bengi kuna wana. Okomoni biloko sike kote puta baolia bambisi ya bien. Yango wana nde. Merci mama na ngai totala ndenge okolamba. Mama Esther,
Matembe na biso nde yango yo oh matembe na biso okati yango déjà kati yango déjà OK sokoli pe yango voilà pe bepisi na kati pe yango yango namoni biloko nyonso kolambela yango matungulu mama Esther on dirait mafuta bochaka te mpo namoni neti eza te bochaka mafuta zela bazwa mafuta ya boye mafuta pe ekozala mpona kokalinga Thomson na sauce ya matungulu oyo mpona kobwaka likolo ya matembele na biso donc okokalinga nano ba Thomson na biso lokwa toza na posa ya matembele ezala ya mai gu ya ndunda ya bitekuteku tokosala ndenge nini tozwi matembele oyo totokisi yango ntango totokisi matembele oyo tozwi sumwa mai moke na kati tolembisi poso mpo ezala kilo te ale ozwi sikoyo Thomson okalingi Thomson nde makasi mpo epanzana te na kati okalingi Thomson ebabi makasi après ozwi baépice okalingi osopi likolo ozwi Thomson okalingi otie likolo ya matembele ya mai wana otie okalingi Thomson makasi mpo epanzana te otie likolo ya matembele après ozwi tomate na matungulu okalingi osopi likolo yango donc matembele na se Thomson likolo après épice ekolanda likolo nde etoki kaka mokie po ebimisa gu wana oyo lobi oyo yabi ya mai ebima na gu ya bitekuteku namoni mpenza likambo eza awa po matembele soko okalingi makasi nde ebimisi gu na yango ya matembele oyo véritable ya gu ya matembele soki osali yango ya gu wana biso tobengaka yango gu ya bitekuteku ya mai OK merci mama topesi yo botondi mama tozozela moto ezopela déjà te moto ezopela po tokende kotokisa sikoyo matembele voilà merci mama na ngai maese na ye mwa retard naza kotala masolo mosusu kuna na mboka na bino kitoko naotala babilanga nasali na ye kokuta opusani ya mama kokalinga Thomson na biso yango oyo ndenge ekangami makasi mpona kotia likolo ya ndunda ya matembele oyo ya mai esengeli Thomson ekauka makasi beta nazonisa ezopanzana te epanzana te boye nde ezalaka tozosala sikoyo sosi ya tomato na biso oyo tokobwaka likolo ya Thomson na biso na matembele ya mai tokotia sauce otie tomate ndembi voilà mpona d'accord mais mafuta no ondire ya moke mama mafuta oyo ya matembele oyo todengeti ya mai ekotaka mafuta mingi te ni yango nde olobaki ya mai ekotaka mafuta mingi te ezela totia moke lisusu mais yango ekotaka mpena mingi te kasi lokola ekotaka mingi te kobakisa te mama yango mpenza ekotaka mingi te mpo ezala ya mai d'accord tozotaba wana mpo ebelisa nde masinani matungulu oyo na bakisi wana moke wana mpo ebelisaka ya matungulu makasi ezala te na monoko d'accord boye mpenza namoni mwa fime ope tiaka biloko gu mama mwa milinga kitoko biso na elambeli na bino ya bacuisine na bino kuna na kati ya mboka na bino na biloko na biso tomona yango différence makasi ya reso wana ya biso tomesani kolia biloko oyo ozoyoka kaka gu mosusu ya solo wana bamilinga eza kokota bakisaka mpe kokofime mpona yebi na kala baza kolambelaka biso mpe na bakongi omona bole biloko wana boyoki yango ngu mosusu osepeli omona bango balobi atolingaka na biso te pondu balambi na resho tolingaka kaka mpe ezalaka mpe na bamwa bamodele moko boya banzungu mama Esther banzungu ya mabele ezalaka su te likoma ya moko batela wana olambeli boye biso mpe biloko gu mosusu kitoko naturel wana ya bokoko d'accord
Ah, maman na biso na moni sauce boye. Voilà. Et coquille? Moni de la sauce a ebeli, moni ekangami déjà. Sauce ebeli. Ouais, vous de sauce ya pas monter pembeni. Kolela ngo bien na fufu. Maman nini esali ezala bloqué bo otiaki ni? Kaka tomate wana. Otie yango penza, otiki yango etoka makasi na mai. Mai wana na mitiaki avant po ebenda mai wana se kauke ko maboyo. O ko yango te ya pamba. Ndela sisi to dia ngo shopi na kati a to tika njuke to kumuke. Biloko na biso ebeli. Ndele matembele na te mai mai. Oye koma lokola nini olobaki ndunda ebite kuteko ya solo mama. Ok, na goût ya légumes bite kumela goût ya légumes. Ok. Olambela biso bakonya ezala kaka risque. Likambo te mama. Ekosila makambo nyonso oyo bakoya kotielaka bino mpe bakura toki mwa sango bokotika mpe makambo oyo. Voilà. Ekokoma mama ekokoma. Toza na kondima. Kongo eza mboka munene te. Mokolo mosusu makambo nyonso ekoleka. C'est pour un temps. Voilà. Boyaka mingi mama. Tokobanda koya mama na. Boyaka mingi. Ah, mama yango namoni mai penza nde yango lobi ya mai mai mama. Boba bengi. Matembele ya mai na goût ya ndunda na goût ya légumes. Kishasa légumes. Voilà. Légumes loko mususu bite couper loko mususu. Mama. Mama yo matata. OK. Totikeli mwangonga etoka bon totala. Ndenge kokoma. Kanisa sauce oyo mama. C'est bien ça. Mama na biso. Namoni légumes ebeli Légumes babengi légumes mai nde yango oyo. Donc matembelo ebimi lokola légumes. Ebimi lokola ya ndunda mai o babenga kawana bobenga légumes. Ya solo mama. Ya solo penza. Siko namoni comment servir on peut servir bato balia bayoka te. Ah, yango oyo penza ya mai. O tozaki kozela yango oyo. Ah, mama Esther. Tosepeli mingi Ah, bana bakolia malamu mama na ngai. Boye na fufu. Bino bolengeli bokolia yango na nini yo mama? Bokolia yango na fufu nde to bonga masiko poto tia fufu penza pembeni ya to sala to na servir fufu na mesa. D'accord. Balia. D'accord. O poko kolia yango na loso soko lingi supu ebele. Supu ebele nde kolia malamu ko. Boye pona santé. Dangu bana bale mwa mbisi ndunda bameli mwa supu wana pe. Ah, d'accord. Maman na biso to sepeli mingi. Maman Esther. Et voilà. Totombeli ope mbula elamu po eza sanza mobimbo kaka ya kotombela. Merci mama. D'accord. Pareillement mama. Mbula elamu na yope. Eza bongo mama na biso. Mama boya tukuta na balasi. Mama, on était avec maman Esther. On a partagé un moment avec maman Esther qui nous a fait découvrir sa recette. Et voilà, elle a préparé le chinchard, comme je vous l'avais dit, le chinchard avec les matembele. Et voilà, il ne reste qu'à vous dire au revoir et passez bon moment, toujours accompagné des émissions Moseka. Voilà, portez-vous bien. À la prochaine. Merci. Au revoir, maman Esther. Au revoir, maman. Voilà, 365 jours, 365 recettes. Bientôt sur notre chaîne YouTube, émission Moseka, la tortue au menu. C'est quelque chose qui se mange en République démocratique du Congo. Moi, je suis de l'Équateur et nous mangeons la tortue. Et il y a plusieurs autres régions où ils mangent aussi la tortue. Chacun son délire, chacun son truc. Voilà, bandeko koba ezoya kalate a na chaîne émission Moseka toko memela bino koba kande bozomone na bilili wana toko sasaye mais na misu ya ba végétarien na ba vegan te banga makambo ebanga yo toko expliquer bino kande to salaki makambo boma banyama boye na YouTube esimba te
mais est-il que koba akolia mape akopela kitoko à suivre.